ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na ye mokwake, Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant, pour abouki ba prix, a komisi yango très abordable, billet nyonso eza kokita, o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Mbote pe merci na bino landenge vous avez belé bossa ba téléviseur na bino pour na kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple to fongola journal à week-end pour na kosamno ke congrès au chef de l'état a prononcer mokolo lundi 13 décembre na palais du peuple population aza kozela nini bolanda réflexion et longo na hérité mapindemi. Deux bureaux ya parlement, Sénat na Assemblée nationale, se réunissaki pour na kotala ndenge nini organiser congrès ya mokolo ya le 13 décembre et wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kosala discours sur l'état de la nation. Bosimba ke discours oyo ezali kozela manandenge ya kosakana te discours sur l'état de la nation ya chef de l'État oyo ekopesama le 13 décembre ezali koya et kozala lundi mingi vraiment bato bazali kozela situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et pa wapi armée ougandaise aye ko renforcer ba FRDC nyonso wana chef de l'État akopesa explication ya ndenge na ndenge oyo population azali kozela pendant que ba mouvement rebelle ba tikali kaka actif na est kuna malgré état de siège ezalaki décrété lelo et sali plus de 5 mois sur le plan économique boye malgré satisfait ya Banque mondiale oyo azali ko féliciter République démocratique du Congo kasi population azali toujours confrontée na pauvreté moko aggravée ba conséquences néfastes ya pandémie ya Covid-19 ou ebandaki depuis 2020 ezali ko permettre population à vivre la ndenge ya malamu te ebele ba perdre ba emploi na bango ba investissement permet ba fermeture ya ba chantier nyonso wana ezali ba conséquences pe euti na Covid-19 na tina wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azape na désir ya ko briguer deuxième mandat azali obligé ya ko satisfaire population na makambo ya ndenge na ndenge oyo population azali kozela mingi vraiment sur le plan social population azali kozela ebele na gouvernement ya ba warrior oyo ezali dirigé na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc discours ya lundi ezali discours moko très attendu na congrès. Premier ministre Jean-Michel Samba Lokondo ye azonga kibongo mokolo ya jeudi 9 décembre na ville ya Kinshasa après ko séjourner kuna na mboka Tanzanie wapi pai akenda ki ko représenter président de la République na 60e anniversaire ya Tanzanie. Nadina Sonaza qui sous place na compte info lingala. Liboso ya bapandisango kuna na salon diplomatique ya aéroport international ya Njili nde premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisaki esengo na ye na ndenge akendaki ko transmettre un message ya félicitation ya encouragement ya développement na kimia oyo akendaki ko représenter président ya république pe président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas homologue na ye ya Tanzanie.
na occasion ya 60e anniversaire ya indépendance na bango. Message oyo nayoki na discours oyo ba adressé na niveau ya nation na bango ezalaki message ya développement na pe po na République de Tanzanie. Tozalaki fier ya koparticiper na ba événement oyo nyonso côté ya bandeko na biso ya Tanzanie na côté ya bandeko misusu oyo bautaki bipai na bipai oyo bazalaki elongo na biso na cérémonie oyo wana ezalaki maloba ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge bosimba ke Tanzanie eza république fédérale oyo ebotama le 26 avril 1964 na fusion ya Tanganyika na Zanzibar oyo et accédaka na indépendance respectivement le 9 décembre 1961 na le 10 décembre 1963 na sima ya ba colonisation allemande na britannique. Ba nouvelle mesure pour lutter contre Covid-19 qui décrété depuis week-end et pas wapi président de la République yamba ki bongo délégation oyo bayaki ko présenter masolo ya Covid ndenge za kotambola. Reportage. Face à risque oyo ezali kosalema na maladie ya Covid-19 na ndenge ba monter komi na territoire ya République démocratique du Congo après apparition na yango na Afrique, Premier ministre Sama Lukonde, ministre ya santé, ya information, pétac force présidentielle, bazu ba mesure oyo elongo na comité multisectoriel privilégié na suka ya mbula oyo. Port ya masque ezali bongo obligatoire, renforcement ya ba dispositif na bisika nyonso, respect ya distanciation sociale, moto nyonso o alingi akota na République démocratique du Congo, test ya Covid eza bongo obligatoire, test RTC rapide pour na ba étranger pe esengeli esalema pe eza obligatoire. Présentation et attestation médicale oyo et aux ali ko confirmer que avant 72 heures aux abongo négatifs pour na soki olingi o se déplacer na intérieur et extérieur ya République démocratique du Congo. Couvre-feu et ali strict application et ko banda bongo na 23 heures tina 7 heures ba manifestation publique et sengeli esalema kasi n'espace wana et sengeli ezala kaka na 50% ya bato ba organisation ya obsèque et pekisami pona o etali ba bar terrasse pe misusu et sengeli esalengo kasi ba respecter bongo ba mesure barrière. Ba reporter info lingala babeta ki tour na province ya Mai-Ndombe na ville ya Inongo pa wapi balakisa kibino eta ya bâtiment ya parquet général ya Mai-Ndombe. Anemon Poupa reportage. Awa tozali bongo na province ya Mai-Ndombe précisément na ville ya Inongo ndaku oyo bozali komona boye ezali ndaku ya batu te to pe chantier ba abandonné ou bien ba déguerpi batu ezali bongo parquet général ya Mai-Ndombe esika wapi basambisaka batu bazoko kata mibeko bazako kotisa batu na ba prison mais botala ndenge eta nango ezali awa mbula soke beti kaka ba dossier nyonso epoli tala kutu ba dossier oyo ezali kola mesa mais eza ko bimisa mabele lokola bakundaki yango na kati ya libulu boye ezali kitoko te botala oyo bureau ya procureur général tala eta nango kitoko te oyo pe lisusu bureau ya avocat général atu bakataka makambo mais kasi ndaku oyo ezali penza na eta moko ya malamu te botala kaka nde babimisi ba dossier yango libanda awa soki likolo eyindi babandi kolela engaye ba dossier kei wapi toka kobombisa epa mama Luzolo o aza voisin na biso toto ke yango wapi tala batiki yango libanda ezali kopola soki mutu mususu aza na dossier awa amoni yango akoki pe koyiba ba criminel pe bazali ba dossier belezana na kati toyebi te boye penza ezali kosala kitoko te tozali kaka kosenga na gouvernement central batala nano likambo ya parquet général ya Mai-Ndombe oyo po boye eza kitoko te makasi ba dossier ya batu etikali libanda ekoki pe kobunga bokoluka pe mutu akimi na ye. Mbula oyo ebetaki mokolo ya samedi 11 décembre la ville ya Kinshasa population oyo evandi bongo na commune ya Makala banyoka makamingi na difficulté ya pompe pont itondaki makasi moya koleka na eza te. Nadina Sona Anemon Pumpa reportage.
Aloba na lopoto après la pluie c'est le beau temps kasi awa na pongunza na route elengesa entre commune ya Makala ezalaka nde mauvais temps po etondaka jete et pénalisaka population na ndenge ya mukete veut dire soki likolo eindi mizongelaka na yo deja ndako po soki mvula ebandi pont etondi okozanga moyen ya kokatisa po etondaka somo bino moko botala mvula oyo ebetaki mikolo eleki ndenge etondisi pont bamoto ba 3 pneus ezosuka kaka na ngambo mosusu po moyen ekatisa eza te mwa bayasi eza komeka koleka kasi na pasi bino moko botala mutuka ndenge eza kotata bana po mai eza koleka na pression moko ya kosakana te bana kutu bakomisi na bango yango pisine bazo sukola na bango na kimia nyonso lokola pe baloba shida nyonso epesaka mbongo bayaya bakreya pont na bango ya libaya avant kokatisa moto moko 300 bato mibale 500 soki oza na mbongo te mingumbelaka na yo deja pantalon longolaka deja basapatu okatisa na kati ya mai kasi na coin na bariske nyonso en tout cas eza kosala malamu te bakonzi ya mboka bobwaka nanu misu koto oyo soki moyen ezali boya kobongisela bango pont po eza kosala kitoko te penza. Tobeta masolo ya érosion na quartier Congo kuna na commune ya Ngalema population aza ko déranger makasi na makambo etali érosion bazoluka solution bakonza mboka bayokela bango yango héritier mapindemi dans moi bi reportage. Bota la binomoko, tozali awa na avenue au Congo, précisément na commune ya Ngalema, na quartier Upen. Bota la érosion oyo ndenge sali musala, bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo, ezali na risque bandako etikali nano, pe bandako mususu ekei deja na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi bota la binomoko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi penza na avenue au Congo na commune ya Ngalema ba komi na danger moko permanent pamba te bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion monene awa ezoboma ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngalema bazwa ouf de soulagement pamba te mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier Delvaux e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution donc bakonzi bosala quelque chose. Na commune ya Kisensu population avandi kuna aza konyoka malikambo etali mai kasi mai nde ya forage nde eza kosunga bango. Reportage. Balobaka l'eau c'est la vie kasi population ya commune ya Kisenso précisément na ba quartier lokola Buma Zau Mwanga Sasa Makengo Bumba Kimbofo Madimba Deta Kadi pe Livulu bazali na difficulté ya mai na ndenge ya kosakana te kote oyo nyonso bango bayebi mai ya régie des eaux te basalelaka kaka mai ya forage batio na bango ya régie des eaux oyo batia selon ba information tozi awa ezake batio yango batie yango depuis 1985 ekoma nango boucher ti lelo bajo ya régie des eaux babosana bango na yango epesi population ya kwe oyo kanda makasi pe basengi na DG ya régie des eaux Monsieur Clément Moubiei na délégation na ye mobimba bazwa solution na oyo etali problème ya mai po boye ezali malamu te pardon. Awa régie des eaux esalaka lisusu te batila biso bapompe ya pamba kuna na lupango ezo souffrir chaque jour aba
forage wana moni tozozwa mal pasi apa tokoma kovivre ka na forage nzambe apambola moto abimiselaka biso likanisa forage po régie des eaux soki mpe azalaka na bomo to epa kufa toyebaka te de toyokaka régie des eaux me tomonaka mai ya pompe te bana bakoma kotia babiloko na mutu lokola na mboka me toya na Kinshasa na Kisensu na Gombe na Limete biso nyonso toza na RDC balukela biso solution babongisela biso mai ya régie des eaux tosepela te na déjà régie des eaux atambolaka kutu te est ce que régie des eaux efonctionnaka obe ekufa koto openza quartier kitoko boye milieu kitoko boye tokozanga mai ya régie des eaux vraiment eza pasi na DG wana balongola ye. Centre missionnaire d'adoration na makambo ya pasteur Michel Ngakunga baza ko continuer séminaire na bango ya 5e édition ya ba vrais adorateurs du Christ bo bakeza bon clôturer mokolo ya dimanche 12 décembre. Reportage. Tango ngonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration sema na mokuse we ekumbamaka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu le pasteur Michel Ngakunga aza ko organiser convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na mokuse 5e édition yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac yambalo yo ezande likambo ya ngonga rendez-vous za komanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45 8 journées mokoka ya démonstration ya nguya ya nzambe ya epakwa kolo ye moko akozala au rendez-vous na ngwende na ya bokonzi moto ekopela kosakana te bikambo ekosalema ebongo basali ya nzambe bilombe oyo bakokumbela milulu oyo 5e édition ya Kovac pasteur Faustin Ikaka pasteur Raphaël Vubu pasteur Ezekiel Beponga ya Sema pasteur Dona Ebondo ya Mwanda Docteur Stéphanas Kande, payé moko otia milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Ngakunga, kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, oyo somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune ya Mongafula, référence croisement et baveni d'Amsope Kimbangu, et bon mon côté ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, ba connaître la bokonzi ankolo, et l'ongona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, ngonga ekoki, kozanga te. Compagnie africaine d'aviation Fly Out Kotia Kokitaba prix à Kitoko na Airbus A320 P A330 pour na ko permettre na binomo voyager bon na ba condition moko ya Kitoko. Michael Wistoto reportage. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commisser un eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre quel que soit rang social na yo CAA a pessi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka minga inanzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah!
CAA osaka boye po nini okomisi ti ko voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo esili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond moko te na terrain CAA mfumu ya mapata. Widar Tete cameraman pe monteur aza kosenga lisungi epa moto nyonso oyo aza na posa ya kosunga ye na maladi oyo aza kobela bolanda ya info lingala bomoi biso awa équipe ya info lingala toyaki kotala ndeko na biso moko ya bamonteur na biso cameraman na biso na nkombo ya Wildan Tete azalaki un bon cameraman asala baplace ebele na suka awa ya kosala na biso nde place maladi eyaki ozwa ye toremarke ye na ntan moko akomaki kolinga me eye makasi nde tobongisaki mwa eloko moko ya moke toye kotika mpo bamema ye na hôpital kasi na biso moko ekokoka te na yango tozwa kosenga na bato ya motema malamu mingi na papa Molière parce que Widar asalaki epa na ye photocopie ya bana na ye wana tozobwaka libangamba moko epa ya honorable Junior Malemba tala leki na yo tala ndeko na Wildan Tete nzoto eza bien te azokoka même pas kotelema même pas kosimba téléphone nyonso ya ye vraiment ekomi pasi na yango baza na besoin ya lisungi mpenza ya bino papa Moïse Katumbi mwana no ye yo Widar Denise Nyakero mama ya bana mwana no ye yo mama Olive Lembe mwana no ye yo epuis na ONG na fondation na hôpital so epo ozwi mpe mwana oyo osungi ye osunga mabote ebele Papa Griffe aza koteka basapata malonga oza na posa kolata sapata kitoko lekana bongo na 7e rue Limete. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko Dara musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza moko bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturke et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop imaginez bino moko tala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na ye aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomeka na kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui soutenir population congolaise à l'attaquer l'eau bien ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état malonga pona bala na bino eza mongo protivap mukolo pe okoki komela yango. Les amis, je vais vous parler des Diamé.
Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Énergie, vitamine, minéraux, protéines, sana Diaming. Diaming eliamina bakongo, Diaming eliamina kwatere, Diaming eliamina bandundu, Diaming eliamina kasai katanga, Diaming la Congo c'est Diaming mama mama. Nadia, kobotele na banga ninyo, Diaming ezali. On va changer, oui. Pour changer, banana bisuna Diaming. Pamesana. Diaming, lia otonda. Ozana posa ko fete bona nepe na wala kitoko ba ke Pacific Palace eza esika ya kitoko pa wapi oko ko l'exambiance moko ya kitoko. Francis Kanza Lokoka Michael Bustoto reportage. bafeti ya suka mbula ekomi kopusana e Noel ne bona neza koya yebelaka na yo deja papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android esika ya kosepela ya kolekisa bamoma inoubliable en famille to en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noel na bonane kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpo na bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wape epai bokokuta cuisine ekuba bokolia na apeti na bino mobange na espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifférents artistes Koko Bokolanda okanisi Pacific Palace ebosani bana na bino surtout na fete ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te mpo baje eza wana zralala mpo bana basavoure bafete na bango kitoko Pacific Palace baza mpe na bachambre ya mokwake kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma ya kitoko awa Pacific Palace mboka elengi Mona Pacific Palace na route Matadi, référence entre joli site, Monsika Tena Mbetseke. Ah, Pacific Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond, béton. Na masolo ya sport bakeba le pas République démocratique du Congo bakani ko préparer match de barrage ya mondial tango bakan 2022 et banda ko betama reportage. Pona oyo etali ba match ya barrage ya mondial Qatar 2022 oyo ezali prévu na mois de mars ya mbula ezali koya boye RDC a programmé ba stage ya préparation pendant Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 oyo ekobetama kobanda le 9 janvier tu le 6 février 2022 parmi ba 10 sélections africaines oyo bazali engagé na ba match ya barrage ya Coupe du monde Qatar 2022 kaka République démocratique du Congo nde ako participer na CAN ezali koya mais ba léopard bango bazali ko compter te ko tikala kaka ndengo wana pendant période oyo baza na intention ko profiter na compétition pour na ko accélérer préparation na bango pour na beta ba match de barrage. Fédération congolaise de football, association Fekofa na Mokuse, bango ba révélé mardi et outi koleka premier stage de préparation au Yekobanda le 27 décembre 2021 ti le 7 janvier 2022 na Abu Dhabi na Émirats Arabes Unis. Yango eko concerné mingi 26 joueurs locaux au ba betaka na mboka pe ba joueurs au ba betaka na continent ya Afrique. D'après sélectionneur Hector Raoul Cooper, alors
servi rassemblement oyo et ko permettre ye aye bana kotalisa tope ko inculquer philosophie tactique na ye et kozala bongo ponctué na 2 matchs amicaux, moko contre Burkina Faso le 3 janvier, puis moko bakobeta na club local moko kuna na mboka Abu Dhabi. Ba Congolais bakozonga na sima lisusu na Émirats Arabes Unis, mingi vraiment na ville ya Dubai pour na kosala stage ya mibale oyo ekobanda le 24 janvier kino le 2 février 2022. Nyonso wana ekozala kaka pendant que CAN ezali kobetama. Hector Raoul Cooper azali ko compter pour na stage ya mibale kozala na effectif na nyonso pambate kozala étape moko très importante ya préparation et pa wapi a ko préparer match de barrage oyo ekobetama na mois de mars pour na ko permettre RDC à kende na Coupe du monde Qatar 2022. Merci pour vos accueils pour la colonne info lingala journal il y a peuple pour na peuple au sepela qui na journal pour ça merci na Igor Tingi azaki bongo sima ya caméra Fabrice Ndombi na montage héritier wa bine mi accordona qui journal oyo ngala bino depuis ça rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.